L'homme c'est un investigateur. Oui. L'homme c'est un chercheur. Oui. L'homme il faut l'homme qu'on a tombé qui est de Goluka. L'homme, tout l'homme là, égoïsme, égocentrisme, tout l'homme là, tout l'homme là, la jalousie. Muluba, Muswahili, Mukongo, Kikitoa, Sankurwa, Beto na Beto. Yango bomoni mama na nazo mitungisa chaque jour. Manonine Kiumba. Kona kotangisa biso Muluba, Mukongo, Muswahili, Beto na Beto. Eza maka likambo mangole. Par exemple, sekretu toyebi mama na toyebi papa na papa, ete sekretu wa Mulumba. Toyebi yepa na bango na 10e rue. Toyebi koko na ye Alexis Mulumba. Toyebi ya mwasi Mwauka Agnès. Toyebi ye kina ye Christian. Toyebi grand frère na ye Claude Mandomba Makofi. Mais Kabila, Hippolyte Kanambe, toyebi ye te. Marceline na Dubai toyebi ye te. Mwana wanaza mwana bila kelima. Yango bomona ki Kabila. Bakangi université oyo epesaki Kabila na Afrique du Sud epesaki diplôme. Kabila azoya azoseka nini ba théâtre azosala na mokili. Kabila azoseka ayebi kesila azotala ngai. Fatumi Kabila okomi docteur ndenge nini? Naza docteur en philosophie et lettres. Na Tchembongo Angers. Kabila yembela ngai, nous les pionniers d'Isaïe. Nous les pionniers d'Isaïe. Nous chantons les batailles. Nous sommes fiers d'être zaïroises. Nous sommes fiers d'être des militants. Ces militants engagés dans la révolution. Ayebi makamona solo. Ou bien, bon pesa ayebi sayo. À ma mère, femme noire, femme africaine. Autant ma mère, je pense à toi. Oh Doma, oh ma mère. Toi qui me portes sur le dos. Toi qui m'as l'état. Toi qui gouvernes mes premiers. Kabila ayebi yango. Na yango tolobi boy. Tous se soutenir. Dieu merci. D'accord tombola. Chinois. Tombola, tombola. Lumbe! Fatigue-toi! Fatigue-toi! Allez, fatigue-toi! IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Si c'est que si on a cela, le président de la République, les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Mon maman, Fatime, bonjour à tous. Bonjour. Ok, je continue l'actualité comme vous les adultes. Le président Fatih Benton a parmi 100 présidents Oyo, Joe Biden a béni ici par la table ronde. Il est pas vivant. Viva à côté de la Mokolo en décembre. Il est la Fatih Benton Mabo. Amen. Et puis, on a dit que ya Kassai Banelaki, le bio-chef de l'État a occupé Bamote. Il est pas vivant. Mais Moussala des jeux bandits. Les tombés à Fatih Benton. Il est pas vivant. Les entreprises israéliennes, parce qu'ils sont à niveau de Mboujima, ils dépassent vivant. Parce qu'ils n'ont pas de usine, il y a traitement d'eau. Ils dépassent vivant. Ambassadeur itinéraire, na Kombo ya ambassadeur itinéraire, il y a chef de l'État. Na Kombo ya Jean-Luc Gérard. À l'Obibo, il peut azo lancer. Usine, il y a production, il y a farine de maïs, na Kikwiti. Il ne peut pas vivre. Il est là capable, il y a co-engagé 5000 personnes. Il ne peut pas justice et bandit Makambo. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, demande au procureur général d'ouvrir une instruction judiciaire sur les fonds décaissés
pour la construction de 300 maisons. IDPS Viva. Et plutôt 300 écoles préfabriquées. IDPS Viva. Alors il faut engager des poursuites judiciaires chargées des personnes impliquées. IDPS Viva. Et ça y a Koinda Pona Ambongo. L'évêque de l'archidiocèse de Mbujimaï accuse Fidolin Ambongo d'avoir la haine tribale. Il est cardinal moko azalaka na haine tribale. Aza propager la haine tribale. Il est pas vivant. Et puis ba fidèle ya église catholique balobi boyeka. Bango ba koki kozala condamné pour Ambongo oyo atondi haine tribale. Il est pas vivant. Balobi haine tribale ya Ambongo eza ko engager église catholique te. Botombola loboko boganga ba. La Belgique, IDPS Viva, Ezaya Koinda. La Belgique, par son ministre des Affaires étrangères, à l'Obiboé, à Boïko, il y a ma délégation, il y a 5 ans, la délégation, il y a SCC, IDPS Viva. À l'Obi, il y a Bazab antivalère. Le rôle, la Bouille, comment se rappeler, papa et Tchèque, c'est que doit Moulumba. À l'Obaka, qui est Belgique, Bakota, la Congo, na fenêtre. IDPS Viva. À l'Obi, Baboy, risque de Wanabata, la Yango, à cause, il y a 5 ans, la SCC. IDPS Viva. Na l'Obi, Congo, Ezaya, pas Congolais. IDPS Viva. Ce n'est que nous, le peuple congolais, qui avons décidé pour notre cannabis. IDPS Viva. Comment se fait-il qu'il y a un juif officiel? Balobi que Moïse Katumbi est candidat à la présidence de 2023. IDPS Viva. On a annonce qu'il y a un juif mais pour se rappeler, tant que loi Noël Tchani est allé sur le terrain, avant d'écouter l'Assemblée nationale, un juif passe à la marche. Qui loi na kaka ekoti en vigueur donc mboka ekopé la moto IDPS Viva mboka o ezaya ba congolais atabino bo ministre candidat à l'élection présidentielle il y a 2023 yeba ke aza candidat na bino na mboka na bino kasi na Congo te IDPS Viva na outi ko découvrir une affaire grave IDPS Viva donc ande bokechu azalaka katumbiste IDPS Viva na landi même na ba audio ya bokechu akutani na Moïse Katumbi a ebisi eboye Moïse Katumbi yonde mutoko libéré Congo IDPS Viva asai Moïse Katumbi a ebisi eboye pesa maimbongo na kobonisa image na yo ya mabe babebisa nyoso wana babebisa ka image na yo pona ko repousser ozala candidat à l'élection de 2023 IDPS Viva azo senga Moïse Katumbi mbongo yango tozolo bala boketu ke voilà nous avons chuté là-haut pour la battre belé. Complice déjà Alef Bakani Bango au niveau de Kinshasa. IDPS Viva. Arrestation à la maison communale de Matete. Des réseaux de Congolais qui fournissent des cartes d'électeurs aux ADF. IDPS Viva. Quand il y a Liboso Bazi Batangi na Congo ya Madame Kavira. Il y a un service social. Bazi Batangi na Mutumoko il y a un service d'habitat. Oh, il y a Souka Bazi Balobi, un informaticien. Na Congo ya Moindo. Il y a un niveau ya Seni. IDPS Viva. Merci. Madame diaspora. Awa bolani ambassadeur na biso ya Sikabake na France. A organisé Tobeki Forum ya kokutana na ba diaspora nyonso parce que faut to valoriser ya moto to beti c'était. Ya Roger Lumba bolobeli ya Fachi. Yeba déjà ba sensibiliser ba diaspora nyonso pour to valoriser culture na biso même na France. Makamute bobetaka ba musicien so di ba e photo. Et Sengeli to sangana pour l'avancement ya mboka. Il ne peut se vivre. Yeba déjà lobby à partir de Otobengi ambassadeur itinérant ya chef de l'État bakende ko inaugurer usine Otobengi ya farine. Ezali na grâce Otobengi ya Mukontobolo Otobenga na Fachiba. Combattant de lutte. Bayaki ko pesa biso rapport ya Mbongo. Bayaki ko pesa biso rapport ya Mbongo et pamba basango balobi boye na paroisse. Ba paroisse nyonso ya atindaki oyo tobengi mukanda bapesa ye mbongo $17 000 parce que baluka moyen balesa bamasero bazali na couvent parce que mikolo babanda kolia na mbongo ya baparent ntango babanda kofuta baprofesseur mais cette fois-ci bazozwa su mbongo wana te yango oyo tobengi basango nyonso balobi ete tolobela bango yango toyebisi mapapa na biso ya mbongo
tala mpe na ka na yo pourquoi ozomantete oyo tobengi basango mabe pourquoi bobiso tosepeli te idepese fifa yeba deja oyo tobengi na CNC papa uti konome oyo tobengi avec ya kwilu nayebi deja lobi tokopesa bino kombo na ye mokolo oyo bakokende koinvestir ye biso peuple congolais tokende kosoutenir nder parce que azali le seul cardinal oyo abanda kotelemela système ya mbongo depere de mera yango toyebisi ndeko Moïse Katumbi ye azoloba ete alungwe na union sacré te alungwe na union sacré te nalobi tolandi ye nalandi ye na VH Afrique abeti sete alobi ete ye akozala candidat na 2023 na union sacré tokozala na de candidat toyebisi ye azali na trigne ya masanga bisika azali abima na union sacré apesa position na ye awa biso na union sacré tolingi bamuto te tolingi bamushar te Fachibe awa natikeli de chani l'équipe a la bonne information. Fachibe, Mukishibe, Mama Ibe, les gars d'Espibe, Yaya malgré vous les compétents, Toko pour la bonne Fachibe, Toko pour la bonne Fachibe, Bon amour contre Toko pour l'Ande, c'est l'actualité politique, l'actualité, Toko l'Ande qui comprend du solo bag, Akacho Tobengi a vos solo politique, donc information tout le monde bimbayangwana. Basako tuna luzolo bambi batuni luzolo bambi yo otamboliza mokonzi ya mboka partout yebisa biso gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi na ya Hippolyte Kanambe eza ndenge nini idepese viva yoka luzolo bambi alobi oyo azali mutu mukwa na gouvernement ya idepese viva mutu mususela yoka le luzolo bambi batuli alobi na gouvernement ya kotikala komona te oyo tobengi ministre basambisa ye po nepoka Kabila batikala kosambisa ministre te mais nepoka Félix tomoni ministre azosamba alobi mpona voyage ya chef de l'état alobi bao baatuna oyo misala ya voyage ya chef de l'état baokoloba voyage ya chef de l'état amoke bazala bapublike oyo nyonso tu azali mayele il faut ayeba ke non voyage ya chef de l'état eza kokotisa eloko na kati ya mboka epuis alobi boye bino bozotuna ake kozala ba voyage mais bokende botuna ye na 2022 botuna mukwa ntongo na 2022 sikonde bokomona baretombe ya bavoyage na ye bake kotuna lisusu makambo ya gratuité yoka luzolo bambi alobi boye baparent nde bato bakoyeba gratuité de l'enseignement puisque na yo olobi ke nafuta mbongo na leta lobi papa mama kofuta mbongo te bana batanga ofe nini eleki kotanga ofe yango na luzolo bambi alobi omoni Fachi ndenge aza wana partout atamboli partout ye deja si atamboli deja baza kondima ye asi alongi toujours na kati ya oyo tobengi actualité boyoki awa nde eza boye lobi eza journée ya base président Chili ayebisi bino ya bino bomoni bafati journée ya base eza journée moko ya méditation politique journée ya base tolobi boye ya lobi méditation politique tobandi wapi tokomi wapi tozokende wapi nde eza wana alors à part journée ya base samedi wafwa washa tokoyambana yoka tolobi boye Augustin Kabuya azosala message na triomphal le 13 tozala wana ebe yo sala no marche
Côté biso toko soutenir Fachibe. Toujours dans quatre actualités politiques Bolandi Moïse Katumbi. Libanda akeko se prononcer. Alobi yende sikoyo na minute oyo azali candidat présidentiel. Mais abangi kolobelango wana kati ya Kinshasa akeko lobelango libanda. C'est-à-dire à la Kinshasa azali endra. On a soukisa otobengi procès ya Floribert Chebeya. Vous devez comprendre que non, vérité c'est bi. Moko na bango lobi tindo nyonso ke ko ute pas politique. Nayebisi olobeza opesi bongo abo tokorange na munoko nyonso ya langue nationale. Alors lobeza journée yo sauvaki chef de l'état to sauvaki DPST mo sauvaki tuti na nation na oyo ebengi kati na bango ya lamuka oyo etekaki déjà Congo epa ya bapa IDPS viva Fatile Nazareth sala e mabe ya kozongisa bolamu oyo alobaka ba investisseur bakoya te lelo aloki lobi bolandi izini ya farine na kikuiche fonga makate sa nini ide pesa viva izini oyo to engagé plus de 5 millions de Congo. Allez, fatigue-toi. L'IDPS viva. Azana na kombo ya Moïse. Est-ce que Moïse mbi ya yemba njemba libala yemo kabala? Moïse akotisa bana na kana yemo kakota na terre promise. Moïse Tchombe a sala rébellion comme président de la République. Yebe Lobi a Kekuna a déjà combo ya président de la République. Rémission Doto Yaba. Moayeba qui est pouvoir babota maganaya. Voici les grands diplomates si Lobi lettre na mesa e. Joe Biden a lobby parmi les 100 présidents nazo yambayo naka. Yonde mutoko wa hote mesa wana. Pe bagdak toko yambana. Ka président makambo yinda kate kaka njoke komela papa yaro papa Roma siliki comment ça fait-il marcher ça la mana église catholique bolandaki dimanche bandima église catholique basali marche balobi mbongo alo a destiné des millions de dollars et pesi peuple kanda na minute on azoyebisa yo kalate awa balongoli ya mbongo bazo remplacer pa avec ya idiot toyebisaki yebiyaki yebisa ini biso toza pouvoir oyo babengaka china kama autorité morale parti déjà commissaire mona popi soko fina bandeko eleli eleli na libumeli mona mama Masuka parce que tozo les babatus bazo condition comment parti bazo pour comment Masuka umelana lobi mama masuka fifi masuka place position na kama fifi masuka mama mama fifi masuka place position na ngo comprendre ce qui va ta catholique bazo la papa ngo yasi ngo comprendre côté mon mai déjà message chantier ya pas peuple congolais lobi va comprendre le projet de ça na mo et quand on a vu sur les 13 sur ça dîner merci le va A